balingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Voilà, chers internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission Choc News avec Eki Bumba, votre humble serviteur qui reçoit aujourd'hui pour vous Moko ya Bana, ya Maman Nabiso Basala Kombo, artiste au Basala Kombo Mboka na Kombo ya Maman Pongolov, ou Tuzana Sandra Pongolov, toujours sur la NMK par rapport à ya Masolo et Lélé, il dit qu'il y a une autre Basala. Beta Bangunga qui n'a pas ya maman, tout n'est qu'à la marqué. Là, Sandra, bonjour Sandra. Bonjour. Voilà, Sandra, depuis l'événement où il est capable de tête du fleuve, qui était tout le monde était né makambozo qui est le courrier mon courrier bagage, qui n'a pas une fondation. Bon, Gaï, en tout cas jusque là, Naïm Baka n'a pas eu une fois l'an. Donc, ils ont plus pour rendre hommage à maman Nanga parce que nous pensons lancé la musique donc mais c'est vrai que nous mettons dans le studio, nous avons toujours dans le studio, nous avons préparé the best of Congolo pour que nous sepensons les sous voilà. Festival wana eleka analyse nini osala na festival wana bato bobengaki événement wana ndenge elekaki lelo okoki koyebisa bato nini peut-être bato mosusu bazwa okaka mpe ya koyoka yo après activité elekaka na hotel du fleuve peut-être bato bayaka na bainvitation peut-être ndenge omonaka événement yango elobela yo nini mpe oyebisi bato nini. Non, vraiment événement wana elakisaki ngai bolingo oyo bato baza nango kino lelo envers maman Nanga po ezalaki vraiment événement moko na koyo koloba ya monene na mbula oyo ezalaki na janvier et puis grâce ya événement wana po omoni bato oyo bayaki na soirée wana tozalaki na baministre tozalaki na badiplomate tozalaki na bajournaliste tozalaki na baninga nyonso oyo penza balingaki biso musiciens mais il y avait vraiment beaucoup de gens et ça là qui était après bato bakomaki ko solliciter ngai pour nakende ko animer la soirée donc juste après nanimaki en direct d'ailleurs de la RTNC nanimaki journée de la femme oui après nayaki pe susu ko animer journée de l'Afrique nayaki susu babengisaki nga susu na activité ya makutano et mais elakisi ngai simplement que maman Nanga aza monene et ntango nyonso nalobaka esengeli nanga na honorer mémoire na ye esengeli nanga na tombola toujours kombo na ye likolo po ye moko atika kombo na likolo e ngai nakoki mpe kotika te ke elimwa et disparaître omoni balobaka l'artiste ne meurt jamais l'artiste ne meurt pas kino lelo na bafete okoyoka bazotia banzembo na ye omona okoti na taxi batie nzembo ya Pongolo omona donc même na ba CD bazoteka ba CD ne kino lelo ça fait 28 ans qu'elle a couché donc eza kolakisa que elle est encore en vie à travers ba œuvre na ye et bongo soki ngai lelo na honorer convenablement te mutu mosusu osala yango koleka nga aza te. Voilà, mutu mosusu osala yango convenablement lokola yo te Sandra Pongolov ntango okota neti na bataxi to okoti na place moko bayebi yo te ozoyoka nzembo ya mama esala ko ndeni ngai ekomelaka nga mingi très souvent moto ayebi ngai te mais soki atali nga abi me nayebi elongi oyo nazoyeba te amona yango wapi nasi nakutana na papa roulage moko papa roulage wana nayebi ye susu te sûrement ye mpe akoyeba susu te mais papa roulage wana atelemisi mituka nga na ngai nakatisa asengi nakatisa
ton nakati si ngabi mama okokani na pongolo. Bon. Abi est-ce que vous avez famille na vikate? Voilà, on a tam susu website papa oulage mais yo moko na mutema oyebi ke ate na copie. Tant maman a tiki biso na mokila se yo zaki na mbula 10 ans. Tiki on a 10 ans. Bozaki au nombre de combien? Tozaki misa tuna na 10 ans. Voilà, ndinga zaki na 5 ans, Richie et moi na suka grâce azaki na 1 année. Voilà, donc yo mo na liboso ya maman na biso pongolo. Exactement. Voilà, au mécamo qu'on rappelait Mouké, bazota la biso, vraiment na mikili ya poto, partout bozota la biso, na yebi ke kulo toute la de Bruxelles, kamwe penza omoni susu elongiango et tonton papi musui na Londres pe bokamwe maman Geneviève, bokamwe pena bobi oh, et qui a que kutana na moi sur roi piloko pongolo boy. Mais quand on rappelait biso Mouké na ba nzembo to na nzembo ya mama, o bazota la ba yo kape wa bité solo penza o ezali mokitani ya pongolo. Nakopesa confiance na baninga tokola nakozwa mbanote kaka ba déception songi opanzi libala na ngai oyo nde okita na ngai 17 ans d'amitié tu m'as déçu mon ami. Ah, voilà, en tout cas toyoki susu nzembo wana soki lelo esali ke artiste moko aza na studio asengi yo otiela ye voix oyo ya mama na biso pongolo kozala prêt? Bon, il faut dire que va proposer ngai mingi hein, pour que na yemba non pas banzembo ya pongolo na artiste mosusu mais banzembo na album na bango jusque là non na ndimité mais en projet, projet ça. Neti projet ça là kana maman Barbara kana on a invité ceux qui peut-être na nous a prêté. Projet pe ezali nango na utai kutu kotumola papa nanga wi lolongomba. Projet na papa Adolphe. Ba projet ça ebele au cœur ezali pour que tout ça là ensemble et l'eau comment quoi bien et tout mais chaque chose en son temps. Voilà, chaque chose en son temps. Donc, Sandra Pongolo va prête pour na featuring nyo soto, mutunyo soto akoluka, abozana posa ya voix na ye, ndenge to comprendre et fondation ndenge. Oui, fondation ça va, muke hein. Muke parce que jusque là tout le monde a biso moko parce que ba partenaire penza lui to lukaka mais sûr vraiment na nous penza to kutena na bangote mais ba moko bazani na bango baza ko sunga et biso moko to bindana. Voilà, activité ni les na kati ya fondation pe kombo fondation ni ba union surtout bazolanda peut-être à travers cette émission partenaire moko ko mona na ko linga zala na bino activité zala nini ba projet na bino objectif ezala nini. Bon, normalement fondation et la fondation Pongolo. To créer un autre d'abord na but ya pour perpétuer ba œuvre ya artiste. En plus, ezali pour na couper sa valeur na ba femme handicapée au moni maman zaki femme handicapée et mingi to romona eza moke ba personne handicapée oyo bazali penza ko réussir ndenge maman réussissaki mingi romona baza ko se sous-estimer baza ko se limiter baza ebele na makawana. Alors biso but na biso ezali ko lakisa bango ite baza non na confiance na bango moko baye ba ko découvrir oyo baza nango kati na bango oyo que ba ko exploiter pe ba ko kozala utile na société. Au lieu que se sous-estimer, que mendier et tout, non. Tous appels à orphelin, bon orphelin plus tous à prendre bango en charge, tous à scolariser bango, tous à s'occuper la bango en général et tout. Donc mes activités si pour que tout ça la fait activité mingi pe, ils a aussi un peu moyen, mais maman en tout cas basée d'abord maman encore très courageuse, ils a maman au sala kabilanga, maman au tonga kabilamba, maman au ni sous kutu bazali même ko sala ba esthétique, bazali même ko sala informatique. Donc tous amis ko aider bango ba ko la métier ou pour permettre que à sali musala na épée azali na de quoi survivre. Voilà, fondation eza ko aider bango na koyeko la misala
boyedaka bango ndeni bokoti bango na bacentre misusu to fondation eza na atelier nango to fondation eza na centre moko po permettre bamama wana apprendre ba métier eza ndeni to bino moko boza na projet ya kozala na atelier to mekana koexpliquer place wana? Bon, normalement tobandaki na atelier mais il s'est fait que ezalaki vraiment na ba conditions esengeli et puis ezalaki penza ya monene te quoi. Mais to stopaki ba mama bayekolaka toza na esika oyo bakutanaka baza na ba programme na bango bayaka kuna ko apprendre et puis tant bakei et pas na bango pe ba mama na mama to pesaki ba machine baza ko sala. Mais biso eloko penza to lingi ezali que to sala centre ya monene esika ba ko se retrouver au lieu que tozala toujours ya ko louer bisika par ci par là tozande ko se préparer to créer centre oyo ekozala définitivement ya ba mama handicapé. OK, pas seulement ba maman handicapé ba koki pe ko apprendre na ba o baza pe valide, pourquoi pas? Et koki pe ko koma eloko oyo ko kotsa mbongo pona ko sunga ba maman handicapé. Voilà, merci beaucoup chers amis, chers internautes pour comprendre vraiment makambo nyonso to ezoleka na kati ya fondation Pongolov oyo ekambami na maman na biso Sandra na coordonnateur comment coordonnateur Armel. Voilà, Armel ou Azali coordonnateur, to PC Mbote na musika. Et moi je pense que ceux qui tomeki ko benga to contacter fondation oyo et ça la mwelo kwa bien parce que bande on a biso mingi oyo baza na ba handicapé physique ba mimo na lokola ba kokite mais soki mutu moko abi apesa bango mutu na mutu akoma indépendant akoma autonome na eloko moko asala yo za malamu mingi likanisi ya boye vraiment to meka otiango maboko et ko sala bien. Voilà maman to komi vraiment na moi suka soki opesa numéro à contact soki ya yo to ya fondation nyonso mibale pesa na mutu alingi a contacter bino peut-être pour na ko kozala comme partenaire to na ba occasion nyonso to mutu alinga zo ba information par exemple. Oui, numéro à fondation ezali plus 243 89 77 00 001. Kobo bandela. Plus 243 89 77 00 001. Message ya suko koyi kopesa na ba nyonso ba mama lokola ba tata nyonso oyo bazali ba handicapé bazotala yo assez nettement pe ba oyo bazana bandeko na bango ba handicapé esengeli bazana bango ndenge na suka succès biso na mwa loyembo kozala handicapé ezali te ke ozali important te non taka mama na ngai ndenge alingamaki mokimo bimama ezalaki handicapé et ba handicapé mosusu ezali ke ekomi na vie bongo abozalaki malamu mais akutani na problème ekomi si handicapé mais ezali mutu lokola yo na nga eza mutu ana mayele eza mutu aza pe na makasi et d'ailleurs kutu omona ba handicapé mosusu kutu bakozala makasi kutu koleka pe ba valide oui. Ngai na ko encourager kaka ba na benga bango baboti nanga po bango nde baboti ngai mutu aboti nga za handicapé bo se sous-estimer te bo za la foi il faut croire na yo moko que tu es capable na mona ka papa moko sika na salaka za handicapé na maboko na makolo mais aza ko sirer sa pato omoni et ça encourage tant na mona bongo atana ko sirer sa pato te mais na opesa mbongo parce que ayebi koluka na place que amandier omoni ba papa na biso ba aveugle c'est vrai c'est difficile pour na bango to ba maman aveugle et c'est difficile pour na bango ko sala eloko mais je pense que tokoki même gouvernement akoki ko sala eloko moko pona ko empêcher baya ko tonda na boulevard pona commandier. Donc makambo sala eza ebele vraiment ebele akoki eza moke nga na moni conseil na opesa bango ezali ete ba se sous-estimer te ba suka na commander te ata koteka vraiment ata koteka mais lobby ezala différent que au croiser les bras parce que aux handicapés ça le côté non donc s'il faut que tanga s'il faut vraiment que ça la eloko moko boy o monique ko yemba donc nzambe aza injuste te akopi melo loboko mais apesi yo mongongo akopi melo lokolo mais apesi yo maboko donc toujours eloko moko ezali ya kosala
À moins que vous allez vraiment mais il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour les aider à émerger. Bato bavanda na bango koyebisa bango ni bandeko ya bahandicapé koyebisa bango ni ndenge nini esengeli bazala na bahandicapé bongo koyembe biso mwa loyembo moko na so. Bon, bapesa bango bachance ebele ya bapesa bango bachance ndenge moko baza kopesa na bana nyonso soki baza bana bapesa bango bachance ebele e baede bango dès l'enfance baede bango basala omo bandicapé mosusu aza na maboko te mais azodessine to azokoma na makolo. Donc il faut vraiment koede bango kokotisa bango classe koede bango s'exercer se sentir te ke azali inutile. Non, il faut balakisa bango que baza na importance bana motu ya pe affection baza na besoin pe ya plus d'affection, beaucoup d'attention et voilà au monde que arosala à l'aise arosala bien sans problème. Voilà, ndenge kaka mama na biso Sandra aluti koloba awa okoki kozanga maboko me makolo ezali okoki kozanga makolo me mutu ezali. Donc ndenge tomonaki Bartimée azangaki miso mais asalela ye mongongo na ye po Jésus Christ ayoka ye. Voilà toyoka mwa loyembo moke po tosuki émission na biso topesi merci na papa na biso Chaka Kongo asimbela ye biso caméra, c'est pour la première fois. Donc merci vraiment papa et excellence. Merci na baenio surtout toki babengi excellence. Merci na baenio surtout oyo balandaki biso pe tokotika bino koyoka Sandra Pongolov a salela biso molo po moko po tokanisa susu mama. Voilà. Bakoyebisa ngai balobi bolingo ezali na suka te onatika nalimbi yoka ya banzawa mama o ngai ndaya nayebi kombo ya mbanda te oya ngai ndaya libalango ya bombanda te nikisingo Nikisi mama, nikisingo. Voilà, tout le monde est venu à ndenge maman zoning sama peka ndega maman zaïgo sala et merci na binonyo surtout bolandi biso to pesi merci vraiment na bainyo surtout bolandi biso équipe mobimba EHP Media to bosante papa Edo Amani bambote na yo maman GH bambote na bino place bozwami pe maman BT pour na nini te papa Afonso molongani ya mama Rit na kati ya Paris bambote na bino nyonso surtout ya mwana to bosante talibo to alima to komi na suka émission to lobi ndenge to lobaka ensemble. Glory be to God. Bye. nalingi nanga mot de passe pona banda kona bige. Voilà amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Émission